kake vraiment na tika loka sango malaki au moins mso abeli bokenda otala eso akufi eza monde mususu na obo monika briske bo esala passe makasi aye kotsi petit avec Janine nan palais petit wana sali tout babenga na Janine to tonga pena ya faina kati alors azwaki ngata maramu mingi eleka aya fa ya bisanga ngo que un jour ya tala maramu kozala boye on dirait banda ko prophétiser. Nous te couffons même au limoté. Donc le bagage les lots à coufi mais dans mon limo sali. Les belles artistes ne meurent jamais. À ta coufi va influencer les bisotons de talango de génération par génération et faire ressusciter les sous-sous. Finaï dans ce son c'est dans un artiste à couffrater. Ça dépend Yangonga Bogolanda, Bissona VIP Press, Congo TV Online, la meilleure chaîne, émission de 68 heures. Oh, nabi qui bozali belle à travers le monde, boza branché na chaîne nabino obolingaka mingi, bo s'abonner massivement, bo liker. Tous na Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Oh, tu as hôpital du cinquantenaire, bo moi na simananga, toyo oh wapi ko bimisa. Ma corps ya artiste autotique biso Gianni Faye okufaki na mboka ya bapaya na France, corps ezali et qui n'a pas Kinshasa, ils allaient exposer dans l'hôpital du cinquantenaire à la ville province de Kinshasa. Vraiment, pour l'intégralité, pour l'interview d'artistes, VIP Press, la meilleure chaîne en ligne, et là qui s'habille intégralité, pour l'annonce ce n'engé bandi qui nous n'a souka beaucoup moins d'artistes et bakolo na micro, na bino, pe beaucoup moins événement n'engé corps kobima n'engé exposé na misé pentenjen qui la place des artistes, penengé exala. Enterré dans la nécropole entre terre et ciel, nulle part ailleurs, ne vit et puis presque Congo TV All. N'est-ce que vous êtes belé à travers le monde. Bobo Semlov, Kolo Bolingo, Mutabolingo Belé, Bozole la artiste Nabino Gianni Faye, Oya Tiki Biso, Nabi que Bozeli est belé Miss Bijou du Congo Motema Pembe, Bozole la artiste Nabino Tika Biso, Gianni Faye. Vraiment, restez toujours branchés dans votre chaîne, de là que c'est une intégralité, Mobimba, Yelikambo. Nabi que Bozeli est belé à travers le monde au Bozolanda. Nabi Irène Kitengo, aux apposés l'artiste Nao Gianni Faye, Nabi que Rit Bolinga et Rena osé l'artiste nayo Gianni Faye. Tout cas, botikala toujours branché. Yakolela Arbolandela événement nyos to l'action à la loupe. Bozele belé ingénieur Papi Silas Menga bazole l'artiste Gianni Faye. Vraiment restez toujours branché tout l'axabino intégralité corps et l'exposé bientôt. Check. Bonjour. Qui m'ezali? Ero yamba ki sango ya artiste Gianni Faye. Ora kindengeni. Nga vraiment ebeta kinga na comme na problème attention kutu na sala ke na okota susu internet te kuzu na kuno kaka mutu ti na yoki hôpital tension en tout cas le voyage Gianni Faye passe makasi tension matin que rejuka nouvelle liwa Gianni na Monica na Monica ba baocha na ba statut na koti ka Facebook na moba donc maman tout doit déranger nga makasi ça nga tension vraiment na lo ba solo oyoka sango Gianni Faye na maladie to zo ki ngaka kaki na matoi kake vraiment na tika loka sango maladie au moins mutu abeli bokenda otala eso akufi eza monde mususu na obo monika briske bo esala passe makasi et frappaka vraiment. Vous avez chance de travailler pour jouer dans Gianni? Oui, na jouer dans Gianni, na pièce que tu as souka na jouer na groupe sans souci, qui est une surprise. Tu joues dans Gianni sur 4 épisodes na groupe sans souci. Souvenir de Gianni Faye? Ah, Gianni. Bon, ils ont la case de ta coupe, madame Gianni vraiment azalé qui très gentil. Mais tu peux auto jouer dans groupe sans souci. Biso zozaka ba chel ye azaki loko a police akangi biso atini kanga longa kuna ambambe ngasiko ya to sisi na tunya ya mbambe za nini abandi ko expliquer nga za nyama mobo
Vraiment. Message ni opesa poto tika yo pona ba artiste comédien nyonso pe na famille biologique ya Johnny Faye. Message ezaka bino non pe merci parce que botika bisoté. Surtout. En tout cas bozala bino partout. Bolanda biso partout bino pe ka botanisa biso. Ah té. Na ba question na bino vraiment nzamba pambola bino po botika bisoté. À chaque fois que tu as un problème boya kana ba transport na bino, mam na bino nyonso ya bino moko. Nzamba pambola bino po botika bisoté. Vraiment na sepela mingi ena ya kaso na ye matanga na moni bino bo assister à biso vraiment nzambe aza na biso to ke to kunda ya jani na kimia nzele za polele. Merci beaucoup maman. To banana ba pe musala ba peu près ko série nazo ba jani Faye ngala za pas mettre paille bango ba za pas panga dia dia. Yo vous allez depuis mettre paille. Ouais. Ngala za ressortissant ya nouvelle oyenge. Ba to mona ra samba mo pe sobe mais ouais. Pour votre information, donc, je suis un ancien de Nouvelle Oyenge. C'est rigolo que vous avez qui te parle entre Nouvelle Oyenge et Chiction Oyenge. Biso de ça déjà. Et puis, à des fois, on vient regarder la Kepoto. La biso to comme de papa na liste pas fermer les choses. Abandonné ko ben sanga ming pena na intervenant na Chiction Oyenge. Dans un tu travailles à part Bantonzi, tu travailles pas regarder de na ipi. Ba partie positif ni ya Johnny Faye yo marka yo souvenir nini le logo na femme. Vidéo no on les a remplacés tout irremplaçable. Tout n'y a pas irremplaçable. Nga za samba. Mutu mo pa ko jouer ko la samba mais arosa lo la ngate. C'est naturel. Donc sur la big Jani ata za te miso remplacer na encore ça bino. Hier za Jani za marque de côté jar mais na no jouer. Mutu pa ko imiter ye marosa lo la Jani. Donc tout ça na trou makasi. Pièce ni au travail na Johnny marka. Bon, pièce monte au ça, tout ça n'est pas pièce mobile hein. Au moins que marque. Moi quand je travaille, na yezaki film moi ya papa na biso Edi Kilombo. Na zaki lo la petit na makam. Petit on va petit yo. Petit mon confiant. Ah petit mon quoi bah petit mon confiant. Tu travailles na ye vraiment ezali na kitoko. Tara ya za petit tac, un peu petit tac. Vitesse, ça petit pou donc. Vraiment. Zaki film moi mes titres ça fait des années à moi kala. Titre artiste Samba message ni opesa pour la famille biologique à Johnny Faye na famille artiste. Bon, ngala olukaka na osenga kimia na Congo na biso yo soki place matanga premièrement pour la biso mon artiste c'est comme un millier mo à tapage. C'est ça. Millier mo mutu so na fort mais va battre la fort. Voilà, biso to eli mambo au revoir na muto azaki cher pas na biso to photo to rendre ba dernier hommage ya koki na niveau na yo so ba ziza to mona soute le ba que jour hier ya na dernière résurrection so to za parmi ndeto kokuta na yo donc il faut to ya pena to la que to za vraiment na matanga to ya ba impression ya mabe mabete et puis côté famille na bango ba ke nzambe apesaka nzambe ndazwaka. Donc, mututu, azana délai na nzamba tela yi. Toko matano bis moko toti super lemba. Toti super lemba. Tasu taxi ke boulevard. Maman la mututu so kitane na corridor. C'est ça. Akoma boulevard te. Mututu ba ko kitakota wileri. Vous en pan. Donc ainsi va la vie. Loi ezali pour na mututu. Donc paix à son âme. Merci beaucoup artiste Samba. Ero yambaki sango ya Johnny Faye, okaki ndenge nini, okaki Johnny na sango maladie, to ezaka coup de tonnerre na matoyi. Na okaka coup de tonnerre na matoyi, sala nga vraiment pasi. Pour Johnny, comment na Johnny aza moko ya nanga. Na contacter susu na compte artiste était na contacter ya nanga. On a Johnny ne azana dans la côté chic choc na kutaka Johnny azada général. La côté chic choc na 97. Na côté Johnny azada général. Côté chic choc na 97. Oui. Na côté déjà découvrir les là. Na côté déjà Johnny aza général.
c'est où on a toujours la chaîne mon côté tu répètes à kaka tu répètes à kaka tu dois répéter de lundi à vendredi de 9h30 à 18h sikoyo tellement la côté ici nando ça ndeni au moins 7h pour tenir mon doya tongo au moins 7h nabi ave talala bati yango banini na nini nango ba coach to ndo sa répétition avant batu base ya baya to ndo sa répétition surtout si ne wana ko ma pe ba chumso mona na be lo kwa ele ki ngo po yena ba mbinza ko lo côté kuna lo kwa ele ki nango to kita biso parler to kita ngai ma auto kiti parler moi pas na mise proche na to la biso misato donc moi pe na tongo na butu na pe mère pe sala biso badipe benza ko to dame petit sœur na ngamo bo ya zanga mi ki le mi Chantal Mobiayi yena le la ka bango mi ba na po donc so ba ye atande ngeni fa luka sala bon moi mungu batumba balia mungu batumba biso na saske biloko ba balia donc Jani songa le on a comment pe bat bayebinga zuna bat mona nga pe na sala théâtre c'est grâce à lui na comme artiste pour une abibongo donc yem ta kocha ngai moi so legi na scène tango zunga bité petit na place au chabo donc dans nos sango on est sala nga passe makasi passe ya passe so ba tozolo ba kino Jani Fay moi simta bomisier Jani Fay yo tellement zaki venu bozaki to partager oyoka na sango nini yali azaka maladie to ndenge nini au na introduction na lobi oyoka eza coup de tonnerre oki na maladie c'est vrai li wana uti nzela moi sine batamokili bazolo ba bon soki to bi ne bat bazolo ba to gondima pourquoi na to gondima eza na nani jour moko moi ça bengana ya Jani ndako ya Jana kindaka soi-disant makamoko moi ça na salaka na ndako ay kotsi pi petit ya ve Jani nan palais pi petit wana saki tout babengana ya Jani babengani a beaucoup de auti Belgique aye a toqué na ndako la brine oh moi nani maman la brine kenen na yo la probabilité ezanga po ABC apo non kende na boy koyoka
Papa, caméraman, papa. Ndeko bolanda biso toza awa tozobimisa bembe ya Johnny Faye na morgue cinquantenaire to se diriger place wapi corps et vous allez exposer awa na musée national nabi que vous êtes belé à travers le monde au bolé l'artiste nabino Johnny Faye nabi que vous allez belé président Jean-Marie Ngand na kata ville Kentucky bolé l'artiste na bango Johnny Faye accueilli toujours na VIP presque Congo TV la meilleure chaîne en ligne nabi que vous êtes belé et belé au bolé l'artiste nabino Johnny Faye to c'est l'intégralité tira cimetière place autre accompagné la dernière des mères naï au moins ni simananga ndenge zali bat bazolela au moins ni population d'artistes baleli Johnny Faye vraiment nulle part ailleurs c'est le général de la presse congolaise le professionnel il est sur le terrain ah au moins ni venu mais au salema to la c'est l'intégralité ba bobo sem lef kolobolingo vous allez belé au bolela Johnny Faye vous allez belé ba c'est un style mamaleso vous allez belé bolela Johnny Faye on estime plus blanc que la neige, la Johnny Faye artiste préféré na bango. Samuel Mandom, la Johnny Faye artiste préféré na bango. Vraiment pas mawa. Bon en intégralité, merci.
Comme une musée nationale, là où corps et artistes Nabiso, Jennifer est allée exposer, à travers le monde, toujours une VIP presse, la chaîne en ligne. Bana mwasi bandeko artiste comédien nyoso bazali kolela ya franco artiste comédien oyo atiki art akufina talent ils ont fait ça passi omoni awa tozali vraiment na musée national place corps exposé la tournée de la cinquantenaire na nzela place corps déjà exposé donc est une place des artistes qui na cimetière et puis on est belé à travers le monde oboleli obozolela Jennifer. Vraiment, il y a Bobo Semlor, vous avez la Jennifer, il y a Moussa Djiboutongo de la Jennifer, il y a honorable Jean-Marie Ngan, vous avez la Quintin d'Amérique, vous avez la Jennifer, il y a vous avez belé, vous avez la Jennifer, vraiment, parce que vous avez l'accepté l'intégralité à Mobimba. La fille a dit que vous avez la meilleure chaîne, l'émission de 68 heures, c'est le Chinois. Merci. Donc on est toujours continuité les amis. Merci. Ça c'est très agréable.
C'était pour moi, la chance de tourner avec Jennifer. Non, non. Souvenir au ticket de Jennifer. Souvenir de Malamou, ils ont été au travail. On a Monica Baxa, implice dans l'art. Message n'a su qu'on pèse la famille biologique et la famille artistique. On pèse toujours condoléances, courage, base à toujours fort. Base à la fort, base à la vraiment fort. Merci beaucoup leader pour moi. Ok. Team de coexistence au ticket il y a Jennifer. En tout cas, on a courage. On a bien si Kazaki Moutaliboso a beaucoup de courage en tout cas. Qu'on se laisse faire, qu'on a des insultes, qu'on a des injures. Ça a pendant ma casse. Biso tout ça tata mino d'être autre scène là. Botambu sama, n'engue biso tata mino tous les gars qui n'engue ma bête. Donc voilà, Zaki pendant quelqu'un de beaucoup d'honneur, n'a un grand cœur, voilà. C'est ça. Souvenir ni notiqué non EFI. Oui, souvenir EFI a conseillé vraiment avant à Kenya malgré ça kita yako zana ya faité na ebi ezaki na 2008 on a toujours tourné film ya comme Nzambe to tourner pena ya faina na kati alors ça qui ngata maramu mingi leka EFI ya ibisanga ngo que un jour yaya tala marambo kozala boye on dirait banda ko prophétiser et voilà lelo to mona moi ba marambo belé obino boyebi na kati internet ya faille m'a beaucoup conseillé on a kanga ya mutu ya ibisanga oyenzo nding sika biso to banda ngo kala parce que biso à cette époque là to zaki na producteur na biso juste songo to nda kota papa banzonding te alors ngata on a ko sala nzonding ezaka nzonding nga liboso ya akomi Nzambe ayibisinga lobi yaya tala okotala mona yoka koloba te yo salaka musala et puis zana patience zana mutema munene et puis zalaka na nzela oyo ozolanda eza malamu mingi onga kanga yangwana ezane comme souvenir nanga yangwana et ya fois ya kokende nazo mata ko soana lisusu te ouais ça vraiment ah oui santé ça bien ero ya mbesa ngaliwa ya fa yo ka ndenge nini za kikake na mato itonde ah il a passé hein il a passé bien pour et la question ouais tant moi na botami la baksa mutu mo boye na famille mais la passe iskoyo mutu ala ki cher pour na bino akei boki pe na songa maladi temba moka donc il y a passé ponche il y a passé sur tourner na fa na tourner des films na nouvelle vague de vie to tourner un film en na Kasangol tu vas souvenir nini ya fa yo tikel là. Ah mais souvenir car artiste était film né Tozaki oui t'es donc surtout t'as la choix avec le bien on a avec le bien biso donc toi nous sur la trop moi je fais beaucoup de tournage beaucoup sur la masolo et à vite donc moi venant que non te perdre peine merci beaucoup ça va merci Salaka conseil malgré na joie chance ko tourner na été chance ko mona été mais tant à quel poto après ne biso to ko bima mais na ba téléphone to bandaki ko solo un mot pour na bato ba la biso c'est-à-dire ba artiste comédien ouais ko bala basi na poto te ya za abengi sakinde mwasi za te la bala ki na poto no ouais wana ezakaka eloko na kosenga kaka kokufa tokoloba kaka te akufi mpona nipo bato mosusu mpe tension ezalaka monika likamobo elekeli atikeki. C'est mon frère. Danger talaka yo touché du cœur babine makambo. Ero ya mbesa ngaliwa Jennifer yo indeni. Vraiment ça est trop stressé talaka vie na ngai donc
Les Anzéliens na biso nyonso mais c'est là nga passivement. Passivement on a raisonné déjà trop de tozala na ye neto na ovanda. Donc ndenga ça simple donc na ba film et tourner na quoi. Parce nga déjà belé. Film nini o marqué au tournant na Johnny Faye. Bon na ko bossa na ba titre mais tout tourner les belé na pas major sur les amis du théâtre. Donc moi ça producteur va ça na belé mais la producteur va diminuer biso peneza major sur les amis du théâtre. Donc yango wana quoi. Donc tout tourner va film moi belé. Bali kambo na code tout tourner les sous oyo nini ba musique donc il y a beaucoup de films belé. Tout ça dans les amis du théâtre. Message nos pères, c'est la famille artistique, puis la famille biologique et Johnny Faye. Ouais, merci premièrement la famille biologique Johnny Faye. Parce qu'on a une maîtrise dans les balobaka. Tokufa molimo qui n'a même canicité. Dans les bandes tokufa même molimo té. Donc le bagage les lots akufi mais na molimo sali. Les artistes ne meurent jamais. Atakufi ba œuvre ou article les bisota de talango de génération par génération et faire ressusciter les sous vinaé donc ce sont c'est donc on va artiste akufa raté. On a famille na ye maman na ba so maîtrise nzamba yebi pourquoi l'équipe boé nzamba aluka likamote mais ce qui kokisami ezanga mukano na donc ba so kimia. On a famille artistique tout ça peut kimia c'est un de nos collègues, notre travail, notre papa, donc après si passe, tout sera fort, tout ça na makasi, donc œuvre oyatiki, donc nous allons moboé et quoi régénérer, on saute on a quoi régénérer les esprit à Johnny Faye parce que le artiste ne meurt jamais. Mais artiste a touché question mon beto côté na polémique qui pose matanga, mais mon bébé les autres bon na liwa ya Johnny Faye, mais yo retenu ni na liwa Johnny Faye. Bon, on a loi Johnny Faye, natimagamouni ne solo dans la loi Johnny Faye. Moi c'est policier, moi c'est ça bêtise, sur moi c'est côté mobile il qui mis la chambre, bon souvent en fait les gens qui non, bolingo ya batu ça qui était oui, liwa nous tous mourrons, ils sont sur kufa. Bon, ils étaient na ba preuve ils tangible que tout le monde non, moi c'est na o sala qui m'a bé. Donc tout le monde y a ngoté maman to qualifié moi cité mais ils ont la perception aujourd'hui non mon bali azalaki un peu trop coincé donc comme négligé que côté na mutema talaka trop de suicide sur la suicide l'équipe trop vraiment ça la ma papa quoi ouais merci beaucoup artiste de toucher du cœur ouais kitoko ndeko na ngai bonjour ndeko na ngai mari kombo no moi kala fois quoi ouais nek Denis santé ouais mo bingo bongo ouais on a santé ça bien mari toi na matanga ya vena biso Johnny Faye on moni tout ça toujours alors magi sango ya ve Johnny Faye ora ndeni ouais merci vraiment sango na ton ora qui fait Johnny dai na poto ça l'a vraiment passe ça l'a passe comme on l'a fait na biso Johnny Faye via sa maman acteur à Rousarana TV a joué ba film et belé et puis vient nous yaba un jour on a président artiste et comédien donc ton aurait vient d'ailleurs na ba projet vers nous vraiment ça les passe bon passe makasi vraiment on joue chance de tourner la vie de pièce mon quoi ouais nous avons chance de retourner na vie film mon côté ma naza fan y avait Johnny façon na y jouer façon na y recarner parole et le ça l'a bien na film va jouer à Moscovite de Londres non il garde des minutes ba no taquer vient na quartier on a planté mais ce qu'on vient ici na grand frère na ye chaba utami kil mais vient na ba valise mais na biso ba livre na biso maramwana ve Johnny so zosko jouer la vie donc naza ma fan ya vient na makila quoi au message ni artiste au pesa prototypao pour la famille artistique et puis pour la famille biologique et artiste Johnny Faye. Ouais, message ezara que tous ara makasi tous les vieux les a mardi enterrement na ye le bida qui fait mortuel biso tu moni ba charge atiki parler na ye na bana aye o bombo atiki parler na ye na bana aye cela veut dire ve Johnny ataki mutu ya bato donc message ezara que biso ba artiste tozolela nzamba zana biso pi ve Johnny atiki bana si ma ve Johnny torbeta tout torota la bana merci vraiment ezanga yaba. Bombo, bonjour. Bonjour papa. Il y a souci. Il y a le baiser belé parce que il y a Johnny a brisé mes cœurs na biso. Vous aurez chance de retourner na Johnny. Non, n'a pas chance de. N'a pas chance de retourner na été. Mais azaki motomo na bando sepelane même si na ba pièce ko zo jouer na bando sepela makasi.
na esalanga bien moko ngamona so na otala ngate na seka kamoko na ndao na bi natala ki on peut lobby na seka sur ma case puis c'est wana mesalanga bien si ajanya tiki biso boye nzamba sunga kaka nyonso tout lo baisa mabongisa nzambe muta permettre ki atika biso akene nzambe muta pesaka yepeka mutazwaka lokumu